Oh, bonsoir. Bonsoir, papa Nato. Bengi yo pona to neto zo ba renseignement muke selon couple Nicole na de qu'on a besoin mobile na été so ko pesa biso idée. Na Jaffa. Ouais. La danoise. Naza en France na Londres. Parce que question za to ngai ka to loba parce que tozo mona ke Nicole azoloba moi makamuke pona papa Jaffa alobi na biso ke atanga classe te atikala ko sala te bon makambo ngo ezopesa biso moi compliqué mais balobi oyebi bango ka moi muke o umela no te loba soko ko témoigner les biso moi couple yango bazalaka ndenge nini qu'est-ce qui se passe au juste et ça la biso moi bien ngai nayebi couple wana à 100%. wana obenganga ndeni parce que na obengo normal soko oyambi papa Jaffa sikoyo fo nanga na benga yo bio yo kobenganga na Angleterre nabengoka na numéro na normal yes mais c'est la perception ka bref te bongo papa Jaffa oyambe sima s'il te plaît nga nayebi couple wana à 100%. Mutu mosusu ayebi couple wana koleka ngai aza te. Oui papa. Parce que nga vraiment na bakosala epai ya Jafar na 1+. Donc Jafar azali kose confie mingi so aza meme na na problème na foyer na ye azali kose confie mingi na ngai baomba ye mwasi na mobali aza kose confie na epai na ngai. Mutu mosusu azali komatala ndako na bango aza ta par ngai ou peut-être so aza ta mosusu na batravaux ya kosala ndako baobenga motu mosusu aye kointervenir likambo kopela bango ezali kaka ngai donc bapesa ngai confiance moko à 100%. Zomona donc même ata makambo ndenge mwasi ne ayela bapoto awa ye moko mwasi moto abetelanga lisolo wana tanso so tobimi parce ngai nakokumba ye ta mosusu so tobimi ye moko abetelanga lisolo ndenge nini Jafar abengisa ye ti eza koma na poto Okay. Avant même temps, Jaffa déclaré du second, il y a déclaré ma solo. Donc, vous avez dit na poto, il y a moi ça, il y a papa Jaffa. Mais oui, il a déclaré ma solo. Mais le autre, quand il y a été, abandonné côté, quand il y a eu un zéla, c'est ce qui biloko nini, yangwa yana na poto. Non. Oui, les Kamboko, il y a moutou, il faut la vérité. Et là, on dit Kamboko, donc, on a juste son maman. Il y a moi, si nous tapons dans la ndenge mobali ya sala tuto mobali za utinda wa bongo ya ba makamba vayi za usinda te et mobali za ufana na Angleterre atika ba mukanda na ye musala na ye to amuja mwasi na kisasa na bamboka ba oui mais to azana ça parce que apusana déjà bamboka monsieur Afrique. OK. Aye moi ça pusana ka déjà mobali ya longwe siko na Angleterre awa ake ko rejoindre ye na bamboka wana pona siko kotisa ye. OK. Cascada, moi, ça me baille, mboka ya suka, ba comme en Algérie. En Algérie, pour Jaffa, moi, famille, je connais moi, ambassadeur en Algérie. A comme on n'est pas naïf, comme kuna, dès que la kaka, Jaffa a pu contacter moi si ambassadeur. Moi, dans ça, là, na consulat. OK. Tu n'es pas l'accès de la base à hôtel avec une angoisse, à hôtel en bas, on a basé. Dit pas pour le terrain, on a commis absolument là où tu es comme bon, tu n'as pas un problème, on se souvient, tout le monde a un problème, nous avons dit, la zone a fait voyager, moi c'est un gars, mais là on est comme Kanda. Sauf que les deux naïfs. Moi ça arrive, papa, nous avons dit, on est bien à Congolais pour la sécurité. Kaka mukanda ngai eza mukanda ya bantu ba passeport na bino teneza passeport diplomatique na kokela ko ile so ngala ideo faut futa 2 billets donc na muto akula accompagner moi c'est pour azona na mukanda na ngai tuna gasir Jaffa d'autre maman comme bizati Jaffa futa 2 billets ya mutipo na moi c'est maman Nicole. OK.
bongo ntango ye afuteli Jafar afuteli ye tike ye moko Jafar atikali na ye na Niger atimiki na mwasi akota liboso ok abengi mpe bato na ye kuna na Espagne na Barcelone mwasi ya est mwasi ya Montana mabeba mwasi moko bayebana na Jafar apatia bachad kuna bakaskade na bango bamikomelaka deja na Barcelone abengi bango mpe nota mare azoya komisa boyamba ye mwasi mpe mpona ki Jafar mbika neza motema moto ozaka baekoka babenga babenge mpe no mwasi akomina ye bien tipo na pas récupéré parce que pour mwasi ya mutapise bango mokanda azori nango ok et moi après mobali pas cascade ndenge ezalaka kaka mobali pas kuti ya région lumos na ye na Barcelone bafani mpe ya Barcelone mwasi akomaki na nzeni bato abimi bamboko baspagne social bien ezalaka bien te sini kutu bobima bokende na France mpona social ezalaka bien Jafar deja mpe nzambe asungaki ajoki mosala aza kosala kuna donc ye Jafar déjà na Espagne pe asalaka na ye donc aza moto moko asalaka na ye eza te ke avandaka na ndako nde tozoyoka asalaka na ye te eloko te azosala na bavimo esala bapesa bamituka ok bien bazaorganise bango bien motu moko pasida bango ndako bazofisa bamboko bagaranti tout bango batikala na ndako wana ok anti social Espagne akibite bango bapréféraki bakoma na France po mwasami abota na France ok bakaskade ti bakoma mpe na France nande bakaskadaki ti bakomi mwasi abwaki na bapesi bango mpe mwa foyer na Beauvais foyer Jafar kwazalaka na motume kaka fo asaka commerce azalaki na récépissé na ye deja bapesi mokanda asali mpe société na ye ya kotekaka balikeko baart voilà donc eloko ya liboso Jafar asalaka na vie na ye ezali société ya koteka baart parce que toyoki mpe na famille na bango banda osala bikeko ya voilà ya baivoire banini omoteka baart sikobiki azouta Beauvais na mwa motu bazalaki nango azonoteka ntina wenza Clignancourt na Paris voilà wana mwasi mpe azoteka na ye ubien mwasi aza na ndako na mwana mobali azoteka na wenze ok wana mpe séjour na bazwi te tous les jours asaka 70 km aller-retour ok azalaki ja na karte babengaka kabis na ye ateka na bawenze azokaskade amonaka mosika bino funa luka ndako bakote okokendaka babovene eza mosika baye koluka ndako tokutaka be te moto apisine bango ndako biloko moko ya Nicole abingai soki oza na mbongo na bino nga na kobeta bino match ya ndako Jafar pa jumbo bapesa ye abike bango mpe match ya ndako mpe simba ndako ebima na Sevran bakomea kofana na Sevran mobali azoteka nika na bawenze wana mokolo azobokola bana ozomona nati baye koresir vi na bango ensemble Jafar soko adui azango bakaka ke na dui mpona foyer na ngai mpona libota na ngai azango kokabola te bibi na bango yango wana baganya vie ensemble donc mwasi azotika pourquoi mare au foyer mobali azomona lukaluka mais sikoyo basi bato mpe bayebi quand même Nicole mpa banda ozalaki na bamagasin azoteka papa eza kaka te ke bato bayebi ke Nicole ayebani na Château Rouge bato mpe bazopesaka no abandaki ozala wana azoya na magasin bato mpe bazomona ye bon yo lobi azalaki kaka na foyer mais ntango mobali aosala parce que mobali atanga na Egypte aza chimiste asala bapomade oyo ebimisaka bamasuku na bamabeli wana donc est ce que mobali yango vraimen ya solo atanga kuna parce que Nicole alobi mobali asuka na 6e primaire atanga te yo siko nani yango ayebisaka yo ke papa nani yango ayebisaka yo ke mobali atanga ye moko Nicole ou bien parce que olobi bando osola bien na Nicole to ayebisaka yo ke mobali na aza chimiste nani yo oyebaki yango na monoko ya nani mwasi ye moko moto ayebisaka yo ke mobali nanga atanga na Egypte voilà bongo ntango lelo tozoka na monoko na alobi ke te mobali atanga te asuka na 6e primaire yo koloba nini omoni problème eza wana eza ngutu tukaka bandako te ye banini te likolo adi bien ke bandako wana surtout eza bakoma bango mibale
omoni jour mosusu tofanaka na ndako ngai Nicole na papa Jafar na ndeko na bango moko azalaka wana tout ezalaka kuna donc ndikola mingi eloko na publisa ngai babuku ya lupango mpona nayoka pade balupango nyonso otiaka na kombo na yo moko mobali mpenza kota abimisa sake na ye abimisa 4-6 parcellaire 4 eza bakombo na bango kombo ya papa ya mama na ya bana na bango mibale à partir on appelle Nicole aye se calmer vous comprendre Nicole aye se calmer tant à mon que nous oui ya solo tout eza bagana vita bango ensemble vraiment vous comprendre on va la kabula na été on va la bi eza ba bien moi même ata ba sous ce cas moi ma ça on ça va pour moi déjà il reste tout que la bana na biso mais na minute société ngo ekufa nango déjà société na bango evimbisaka bamakambo nyonso eza kaka mobali sikoyo akoma kosala po mobali mpena ekomaka ya usine kokuma nde mpena oyo na usine tozokendanga ntina hollande kosalisa bapomade mobali aza mwasi bazalaki ensemble baza kosala yango bango mibale mobali mwasi ayabingisa nde mobali asala po mobali akosala yango liboso na ndako ye moko mwasi sikoyo ayebi nde nini mobali amélangeaka déjà mwasi mpe sikoyo ti sikoyo akontinaa obi mama bazalaka na baklia ebele ozototo ya mbongo wana baklia ebele bacommande ezota parci parla na monde mobimba baisraele baétats-unis oni donc bazwilaka yango licence na france lobi bando osala yango dans les noirs non ezalaki na bapapier poso osali boutique fozalaka biso biloko tozoteka na boutique eza compromise ok so jusqu'à ce cas tu lango licence français ndima parce que ko ba pharmacie wana pona opesa kisi na yo fo penza ezala certifié que ostangelango osalango boye parce que bakoki jamais kondimoteka ba pomade zo vimbisa ba sexe biloko bato sans France ayeba amona ba diplôme na yo amona makambo na yo nyonso to si ezalaki certifié avant bapapier to akosala même le temps en cabis na ye ata tout wana kati ya kabis te ndenge akoteka kabis badetermina bino koteka moto abesa marché na bango ndeko ya mama moko azalaki wana ye mpe moto amonaki so mpe jalousie nde bazala kozwa mbongo ye mpe ali akoki kosala yango ndeko ya nani ndeko ya Nicole moko boye omoni babe mosu batala ya kongo te mo bayebi akomi kosala yango sikoyo ebebisa marché na pasa akomi kosala yango ndenge afo bato bazosoma ngo soba moniki ezosala su te sikoyo garçon nde moto aza kosala mosu bakosala yango bien te elongo ebomela bango marché na bango wana ekitaki moke a partir ya wana wana grand frère à Nicole je crois ya mobali ye moto akotaki basolo non ye contre te ye ayaki na après moto mosusu ye ayaki na après moto mosusu ok omoni sikoyo eloko ekotila bango sikoyo papa bino lokola bapoma nango tosala bango voici nga mwana apesaka bamama d'explication te eza te yo okipe kote bamama nga tekala kote bamibali voilà moni sikoyo mikolo bimeli na masikoyo mikolo aza kotekaka ba weekend tofatalaka bana ba weekend ake na chateau nga wana sa magasin aka na bachateau usikala batelefone okutani ateke londenge wana babindo toteka boye semi tozala na place ya biso moko ti babandi koya kosomba bamagasin ase kolue bamagasin basombaka bamagasin mpe baluwaka eza balocation eza kaka magamutu bongo soki Nicole azobake tosombaki magasin bo tozalaki na seki tosombaki eza nini papa soko landi nda bamama kongo bino oluka ye mo papa expliquant bien ye mo papa Jafar expliquant très bien ezaka ngeka yuza en boutique toza loka nous autres descendre ozoluese ok soko ne sio lole soko yo ngokende okoteka baye comprendre voilà oteka ndi baye oteka mire te bateka ndi baye ok nga so naza kosa nango na ye mpa na yo ngai nazobima na ngai naoteka baye na ngai autant soko lini toke pesina mbongo ngai na posa to ta propriétaire bayi nde ezali bayi oyo ya contrat de ya nini ya ndako ya magasin ok bateka musu ezala mpe cher na 40 000 50 000 c'est pas le grandeur ya magasin na emplacement so oteki kokende yo kotekisa bayi na moto mosusu
mais siko papa ndenge penzo mona bango couple na bango eza bien baza bango pe bien boy siko eloko ni esala ke ba panzani ka boy ko swana pe baye nango na réseaux sociaux parce que papa a kene kolinga camarade ya Nicole nde tozo yoka yo oyebeli yango ndeni après wana omuso lelo maman akomi kopete baplon eza ngo koma bandako te pa yebiki bandako wana to eza ngo na kombo ya Jafar ye moko te soki na kombo ya Jafar ye moko ako mpe koteka ngo po eza na kombo na ye je comprendre ako mpe koteka ngo po azolongo secret teki na dimba ya te eza kaka omoni kaka toba kaka ke banda kaka Jafar aza mwasi ye mpe peut-être akoki kodigere divorce wana te yango nga mpe namona donc azalaka na bolingo ya mobali na ye mais mpo nini kasi papa Jafar aboyaki ye kasi aboyaki ye mpo nani papa Jafar atiki ye mpo ni mpo mwasi alingi ye eza mpasi na oyeba mwana mobali wana asouffrir moralement aza motema monene kaka asouffrir moralement aza motema monene assez bon bato azofini les autres passé ba divaler na kinga afanda na ye kobanda ba 2015 si les autres tozala ne 2023 zomona nana yebaka mobali te mais namutambe manga na société wana c'est maman Nicole parce que nga naza olivre bango nazali livre na olivre bango yo soko oyebanaki na couple wana moto ya liboso oyebanaka na ye eza mama Nicole eza papa te bongo nde lelo okomi mingi attaché na papa ke na mama pourquoi osali kan wana mais parce que mon maman mutuali il y a un problème à tenir surtout maman Nicole vous comprenez quoi so les humains matin micro c'est vrai peut-être sur ça 2% d'abord mais les 99 parce que il faut pour faire il faut donc aza un peu moins na caractère moko moi difficile pour na ovanda na bato à répondre avec beaucoup de respect. Azobatela dignité là hier et ali ko ba vraiment nyo so ngati paso ba na bana di ko ba na paso ba makamba. Voilà. Azopesa pe respect na bana. Na bato bazolika bazofinga mais ndenge ye papa azopesa respect mais mama Nicole tanga azoleka azoloba nyonso azofinga papa aza illettré atanga te 6e bon yes ko azomona respect wana mpona bana te mpona ye donc elle s'en fout avec des enfants tanga mama tanga na ye penza yo nini na ogaya Nicolas oyo mobali atanga te aolinga mpena mobali atanga te ok mais sikoyo ndenge ovandaka na ye mais oso répondre biso olobi ke ezaka jalousie akomi boye ntango kaka azwi mwasi mosusu nde place sikoyo mpenza apete banere bon sikoyo leta akatelaki bango deja makambo na bango na niveau Congo est-ce que yo oyebi masolongo ya Congo bandako yango nyonso basi bakaboli yango bien ou bien nani bakaboli yango te so olandi leve mama Congo ye mo papa aleki lezo mais papa alobi nini olie nazonga kuna alobi ke bandako bakati omoni sikoyo ezalaki ndeni divorce yango ntango epasse awa na poto bakomisani divorce na faveur ya papa bakomi na avocat ya papa bakomi mpe avocat ya mama Nicole sikoyo yazwi papier wana akelango na gisage ake kofalsifie yango ke ya gagné procès wana babi frère bandako biso eza awa na kini ozomona ntango azokende na cadastre chance mpe nzembe ndenge asala mamoni Jafar mpe azalaki na Kisasa bato ya cadastre bamoni ya ye na papier na batali me ndako mosusu tozomona eza na bakombo ya bino mibale oyo tomoni oyo bapapier biso toza yango awa eza bakombo ya bino nyonso oyo ye nango ezaka ya kombo monde nini babengi Jafar pa ye anaki bapapier baoriginal to bapapier amoki non eza toujours na kombo bango nyonso mais pour yo ye na oyo yo wana kombo mobali eza te moto asebandaki ok kana ndako alemba wana oyo wana aza nango ye nde atiaki kombo na ye moko mais misusu atiki na bakombo na bango nyonso voilà atofacture na oyo alemba wana ok nde bakataki makambo nde Jafar alobi lelo bapesa ye balupango mibale ye mama
ye papa batikeli moko papa pe ata ale na motema te eza lupango ya baka eza héritage ya tokotikela bana na biso ozomona. Ah donc baka mais ntango ozoloba 4 mais neti ntango bakaboli moko ezobunga ezokewa bozo baka ye azwi mibale Jafar azwi moko bongo moko mosusu wana eza wapi moko wana baotanga ngo te parce que wana Jafar asombelaka mama na ye asombelaka ye déjà avant bakutana na mwasi ok bazalaki kaka na mwasi ntango asombeli mama na ye ndenge Jafar explike yabi ntango mama na ye ntango abungaka bavoyage mama naki na souci po asoulage moral ya mama na ye asombeli bango lupango wana ok sikoyo nde basombeli mpe na mwasi avasombaka mwasi mpe andimaki après ayekuza so mbongo affaire voyage ndeko ya Nicole donc ndeko bakaboli kote asombeli mama na ye lupango kote affaire voyage ndeko ya Nicole ok mais Nicole awanga nyanga lobi atikala kobengisa ndeko na ye te mais au contraire banda osolola no ozobanda o vérité ke bayokani ye asombeli mama na ye terrain ye koto abengisi affaire voyage ndeko ya Nicole c'est ça ozosalir ka moto vraiment azosimba na bacoran papa azosimba coran nazoloba vérité nasimbi coran nasali boye vraiment papa nayebi te mais eza pasi donc ntango ye bakaboli nga nabengisi ndeko na nga yo osombeli lopango ale bakomaki neti na 3 ndako wana ye bapesi ye mibale papa bapesi ye moko sur base de quoi bapesi mibale bapesa papa moko batalaki valeur bamoni ke ya lemba eza na valeur ya de ndako oyo bapesi Nicole omoni parce que papa lingana parce que ye même kamoni pasi mpona kotonga ndako wana voilà banda na kosomba terrain vide kobanda na fondation tinda metelema ndenge wana si tomoni mpe bafoto ntango bazolakisa ye moto banda ozalaka wana ok ya kota ndako wana kaka ntango esili tobalakisana surprise tozokende soki sasa tomosala mariage nga okende liboso na mwana wa mwasi yo bongo ya après na mwana wa mobali bakaboli mobali mpe tanto mwasi akoya na bana sonabateli komoto otambola wanango aye kosomba jip wana mwasi mpe ntango aye baye kozwa na aéroport na jip nango liboso mpe amoni ke mobali atonga ndako soko mobali obi lelo na live mobali alelaki pourquoi parce que surtout nasali ntango mwasi wana ye koyaki mwasi wana koyamba ngai papa merci vraiment otongi na kitoko po mobali mosusu nazola biso photo ya voisin mbongo na osala ambiance na ye ye mpenza donc akende bato bazala na mabala bachance boye papa babebisaka na bango kaka ozomona donc ngai nazonga mambo na biso eza vérité mais yo yokaka makambo wana oyo balobaki Nicole abima na neve estce ezalaka ya solo eza ya solo bapreuve ezali te lelo mpo bato aboyaki abino dimita mwasi mama akotiango te bapreuve ezali papa ozoloba mpenza yo ozalaki na Nicole mpenza papa oza sûr ke abima vraiment na neve sikoyo preuve yango bozwa nango ya nini preuve yango papa aza nango eza video asolola na mama kongo asengani ko na ye pardon asengani ko na ye pardon makambo tu ezali Nicole meme esaka mwana wana po wabotole telefone parce que makambo tu ezalaki na telefone oyo mwana wapo azalaki mayele atransmettra makambo so na telefone mosusu ye mpe mwana yango ndenge nini akoka kobeta noko ne mosinzo bombe mwana yango azalaki quand même mwana moke abimaki azalaki angripe sikoyo ndenge alobaka azalaki angripe te nini esalaka ye andimango ye moko asala mpe nongo ne pardon noko ne ta alimbisa ye ebongo ndeni ya boye asimbeli biso mpenza courant siko papa tondima nani oyibi na ndoki songo moto andimaki nga aza ndoki meme nayibi yango andima te donc baza mpe bapreuve mpenza ezali ke abima na neve wana boye neve mwa témoin aza bapreuve nyonso tu na telefone baconversation nyonso tu tokokende na live wana ya mama kongo tokokata na parti wana mpe toyoka parce que ezopesa biso compliqué parce que bato nde baboyaki na kongo atuna ye bato molina tiango bato mingi bayebi kotia te tala kaka respect ya bamama yango payekole bamama boye mais papa yo ozondimaka babimisa batuna papa soki abima na niao barespecte bapapa te mais sikoyo ya mama bakashe yo place wana omoni yango eza normal ke bapose question yo bima na niao sikoyo ya mama kindumba na ye babomba wana ekomi nini na communauté yo omonaki yango ndeni atake yo papa nga nafanda na mwana mobali wana mama nazokisa yoko
nana mona ye na mwasi te nzaba kuna na tambola kwati butu mwe so ko sa kuba atinda ba pinir ngai Jafar amila masanga te akota bar te amila cigarette te ekaka na msala na ye na ndako mwasi na yibi yango ta msupe mwasi azo regretter ye hein zo mona avant mobali moko na biso soko ekala saison tunaka batu on fotumani nango ezaki mwasi akebima na neve mibali baza na bango ebele c'est ça ah papa en tout cas voilà tata nayebi mwasi mosusu na vida ngata pan kaka Nicole tubaka kwa siko babweni atu mwasi mosusu wana eloko te. Merci. Vraiment, papa, en tout cas, dans le Mbinga avec gentillesse, nous avons vraiment bon parce que ça bien beau témoignage la vérité moninga au lieu de tatonaka boy. Ce qui boye vérité papa beau témoignage et que sunga pe Nicole place azali et razo yoka bozo témoignage ba ba tu peux ba vérité nanga baza parce que azo lobé belé place nga nazo monnaie compliqué. So ba poser quatre questions mon fois 1 heure du temps. Ah omoni te mama Congo ayebi kosala analyse soko na nde analyse ya mama Congo lelo azalaki vone babaka au milieu du village voilà Jafar te apose Jafar bakeso to akopose voilà si donc azalaki mpenza na katikati apose bakeso akopose ye ozo comprendre na mabe nazomona soko azosala analyse meme ata bango bachroniqueur bo eza mosala bango bafuti ye mbongo azalaka toujours pour moto afuti ye batikala nde kofingaka ozomona liso kofinga eza na solution te faut expliquer on peut pas comprendre à comprendre voilà mwana mobali wana aza wana mais azwa kimia na ye papa wana boyebisa ye soki aza na conscience na ye ke asala na ye mabe te azwa kimia soki aza na conscience ke ndako wana eza ya ye abundela mpe bien na ye tokotika mpe teke papa nazanga abima maboko pamba ata mpe kutu asalaki eloko te ata asalaka papa oyoki ata asalaka eloko mona libala wana te osi olota babalanaki na communauté de bien il faut bakabola yango akotikala nango ye moko te ye Nicole amatoki akita mais ye siko akendeki na ndako wana kebimisa balocataire c'est ça tozo comprendre te omoni siko yoko ekangisi ye mobali te mutakangisi ye wande mutekangi ye ibeko mais même ata na poto momo soko ofuta ndako te propriétaire te mutu aya kobimisa yo leta mutu akobimisa yo voilà ozomona ye nde mibeko nde mutekangi ye eza yango mobali te mutakangisi ye basi bakabola mobali azwa wana ye azwa wana donc esili mais so bakabolaka yango mobali azwa wana ye azwa wana mpo na nini baleki ya mobali ya mwasi babanda kovanda na ndako wana ti ya ye kobenga na bango atikaki bango ka parce que yalingi te famia mobali fandaka bandeko na ye epuis nongo ndenge aspike te ndako ekomi kobeba kosala bafoli na kati ya ndako kokota mpasi mais te nalobi ntango lwa deja katelaki ye ke ndako eza ya yo pourquoi tikaki bandeko ya Nicole bavanda lisusu kuna ntango abengana ye bango wana bakati makambo te abengana ye bango déjà avant donc Nicole mpe ayebaki aye kosala biso théâtre ke na akotisi bino awa nzoka nde ayebaki déjà ke balocataire basi bakota omoni donc azomema omoni sikoyo babiloko bamema na réseaux sociaux ezokoéduke bato mabe ntango bazomona ye azoloba naza moto maladi nabelaki boye pitié wana bakongole bazala nango ezomema bango sikoyo na nzela ya mabe azoya kolakisa biso neti mensonge ke mbala liboso namona balocataire nzoka balocataire bakota avant bakata likambo six personnes à boutique wana afuta au moins 6 personnes aza na moi entreprise awa échafaudage là il y a nettoyage lakini aza formation mais balobi asa kweya na eti Nicole ndazaki na banda omemela ye chance babi aza suna eloko ta kweya non mutakwea na magasin mutakwea Jafar akwea te parce que so moni même ata voiture Jafar atambola nango fomona mutakwea kosomba voiture ya ndenge wana obi ya la option na papa absa tata Nicole ko adona news ba tire nka courant pour ça musulman adona news ba tire nka courant na pona courant ya tout donc mukili adona ye avida magasin tout donc atel o mo ko tikala tabita ta bo tire bo zo akabala bato
bato baza koleka na nzela bozwa ali kotika pe eloko moko na te omosusu tu ndikola zoka to ataka na kini na nyonso. Ah, donc ntango bakabolaka magasin boyeboye oyo siko magasin oyo azwaka akabeli bato biloko na nzela bozwa atiki vi ye so bakutani kaka na Jafar mfasa basinema akoyi abengi mbila mbala moko mbila juni gazabile befa kota gazabile akotawa babile ko aposaka so mwasi te siko apasa wana likolo ya juni ndeko na ye mobali atina boutique oyo sevra atekaka wana Jafar akota so makoma magasin te zo comprendre siko mpo otikaka magasin ozofutaka ta loyer bafutaka loyer te hygiène ye ekuti magasin salite bampuku na kati magasin oyo azwaki wana hygiène ye ekuti yango mpuku na kati babotoli yango salite babotoli te babine madame sala batravaux ndenge ezala kaka bongisa magasin tokangi pendant 3 mois il faut ça batravaux ok ye oza sala batravaux akimi na ye asinoli magasin abimisi eloko tu asinoli nde magasin sikoyo kwa magasin ezali na kombo ya mobali bacourrier sikoyo kombo ya na konto ntango bakaboli magasin ye azwi moko ye azwi ye mobali alongolaka kombo na ye na magasin oyo Nicole azwaka te non wana kutu bakaboli bango wana bakabolaki à l'amiable bango mibale elenge bakaboli à l'amiable Nicole mpe azwi kote na ye mais mobali ye atikalaka olongola kombo na ye te elongwa te etikalaka na kombo ya mobali voilà aletangaki kuna asaleli yango dega sikoyo mobali nde azwi responsabilité ya kofuta biloko wana nyonso voilà mobali azongi arekipere magasin afuti banyongo nyonso tu abandi kosoma biloko to azongisa magasin asali batravaux mais ye alobi mobali abotoli ye magasin te bon magasin oyo ya bango bokoza kofutela te magasin aboteli ye masundola ne magasin mama wana azo biso vérité asundola ne magasin akindi na ye atika magasin Jafar récupéré magasin afuti banyongo asali batravaux hygiène ye kovérifie okote oui ma monsieur c'est bon okofungola yango afungola magasin ti lelo. Ok, en tout cas merci papa nazwi ntan na yo mo ebele vraiment merci merci beaucoup nzamba mona yo bo soutenir kaka ye Jafar azala na moral à bien azane na kimia soki ayebi te azotambola dans les bons azane na kimia continuer vie na ye et puis mwasi mpe baoyo baza kote na ye mpe botia ye mpe na kimia ye mpe continuer vie na ye na bulu yeke ekozala ye moko akoyeba place akomema yango. Merci. Voilà. Non, il fallait pas vérité pe eyebana et sali bien. Sinon te balinga batika batu na ambiguïté batu baso finga ye yo moko yebika biso na poto ato finga ka mibali. Donc il fallait pas loba. sala analyse ntango kwa ndenge mama kongo asali analyse wana afingi te alobi makambo to apose baquestion okofinga pourquoi opesa dossier odi mbongo okoki kofinga na moto oyo esamaka te c'est pas bien. Merci eloko azobosana azali ya papa bana na ye bana mpe bakosepela te ozofinga papa na bango. Merci, c'est pas bien. Merci beaucoup. Vraiment c'est gentil pesela biso yeba mbote ebele. Merci beaucoup papa. D'accord maman. Merci. Voilà. Voilà bandeko na ngai eza pasi. Bon comprendre ceux qui te comme une émission moulayi boye. Faut koyeba la vérité. En tout cas bandeko na ngai na yebi nde na sara musana nga na yebi makambo na nga nde nzamba tambusa nga. Nga soki mutazo kota ngai te azomema nga boye boye na kokota na nga na sentiment te na yebi sabino. Même kutu muta kufi na ye. Nakolela nanga te asa kufi na ye asasu na droit koloba te asiko kosamba na nani papa wemba kufa poni bozolo baka baby sa génération papa wemba koloba nini non abe abotaki na ba fioti abebisa toloba te pona papa wemba kufi toloba te Hitler anyokoli batu toloba te bango mo batanga yango na histoire boya biso ba congolais ya biso soko mutaza na maladi ya biso soko mutazo lela ya biso soko mutaza boy non bande wana ngeza bien te siko boyoki mobali o alobi bien azalaki mutu ya Nicole nda mema ye pona ya yeba partner ye moko yebisa mobali na ye atanga ba classe lelo mobali asuka na 6e primaire donc ba kisi banda ko tekela batu si réellement mobali asuka na 6e primaire Nicole photo porter bango plainte bande koteka bakisi wana ezalaki bakisi ya bokoko batuti na pilipili
ou bien ezalaki ndenge nini